Binoba musicien 13h. Keba. Donc, vive la musique, ezaka ndenge tozalaki, muto akotite, muto alongwete. Chers combattants, côté politique, est mais côté nabiso ba musicien, tant que tokobongisa ba texte nabiso te, en tout cas sanction na faut continuer. Ou bobanda siko ko sala sélection, bato yo bazokende na ba mauvais mauvaise mœurs. Bopeksa ba on ba betate. Voilà heureusement le bec est rumeur. Quand c'est un rumeur, quand c'est on ne tout n'est pas dans la autopeso information au bosani. Donc azalo kwa mutu me magamuna ya saka ezalo kwa mutu te. Donc bazaka toujours déréglé. Bazaka na moi ba comportement mobo. C'est ça mon emploi 13h. Non, ma solo moi je t'ai pas dit qu'il y a un comité non. Non 98 dans notre chabo. Comportement, son comportement non il a bien été. Donc aux aloko là mon emploi 13h. Donc bana poto 13h bazande bazaka ma welisa bazaka ba biloba loba bazaka ba comprendre toujours makambo bien te bazaka ba songi parce que yebi kenga za mukolo ya orchestre mobimba wana congodialogue.com congodialogue.com Il va l'opé sanga Francine Ngembe Francine Ngembe congodialogue 100% canon congodialogue.com Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Merci à vous chers téléspectateurs, surtout tous qui aimez www.congodialogue.com à cette émission dossier grave et une présentation de moi, le monsieur que vous êtes en train de regarder. Et là, je dois dire un grand merci aux premières dames. Elle s'appelle bien Francine Ngembe. Merci pour l'opportunité. Et aussi à la grande équipe de congodialogue.com. Donc ezali site moko oyo ya référence ya ki olobi lelo et yokani lelo pe monde entier batali pe ba réagir lelo. Alors je veux aussi dire un grand merci à l'homme qui a été toujours fidèle à son poste. Lui c'est Darby Matuka. Merci pour le travail, monde entier bali pe ko sepela. Et pourquoi pas tous ceux qui nous soutiennent. Là je dois dire un grand merci à Willy Moucheni. Je dois dire un grand merci au président Jules Massoa. Je dois dire un grand merci à celle qu'on appelle Nana Botepa, parce qu'Azali toujours, Azali pe Azali Kozala, toujours n'y que c'est Nana Botepa, mais ndeko tout au baro talabiso à travers le monde entier. On est de cœur avec vous, chers téléspectateurs. À chaque fois qu'il y a cette émission, Tomé Rabino toujours moutou, parce que Azali c'est l'émission où Azali prêt na peuple. C'est-à-dire makamuto etali culture, makamuto etali politique, makamuto etali sport, ezande ao. C'est-à-dire et pas iboité awande. Merci Lelo. Comme vous le constatez, qui est Toko Yambelabino, un artiste musicien, Oeboulingara Mingi, qui est avec nous sur ce plateau. Toko Megananto solo là. Dans un demi-heure, Toko Sula Naye, Boko Yokai. Là, il s'agit bien de Benderson, number one. Bonjour Benderson. Bonjour. Benderson, c'est un plaisir, surtout que tu retrouvé à Wana Congo Dialogue, juste pour tout solo là. Naibité ce que Benderson nous a dispo pour tout solo là, Bissonayo. Bien sûr, parce que déjà Tovan dit ce qu'il nous a disposé. Benderson, c'est un grand artiste où il a évolué auprès de Papa Wemba, quelqu'un qui n'est plus à présenter, parce que Batubeli ba Monayo, Batubeli ba Zo Monayo, Batubeli continuera toujours comme Monayo. Alors Benderson, expliquez Nanobiso, Makambuya, Papa Wemba, Eye, Pasimingi na mitema batutu bazo le latisi koyo 40 jours na ye ezaki awa lelo ninge tozali ben tokolo baki pona liwa na ye lelo tokomi api tokolo banini ba programme liwa eseyaki bon tosali ndenge kaka o tokuta basalaka ba 40 jours eleki ben là maintenant il faut que tu reprendre l'activité. Je pense pour encore reprendre l'activité sans y et Zako Senga moi ma solo et façon ni to comme melango sans y donc ils ont Senga moi ba restructuration mon robo ezala il faut que solo là on a parlé avec notre maman Amazon donc je pense que pendant la semaine ou avant ici là il y a des dispositions qui ont été prises pour que tous mes mamans comme on a ndenge auto sur le wana après yango je pense
d'ici dimanche ou la semaine prochaine, on vous mettra vraiment au parfum de tout ce qui est décidé comme conclusion pour notre reprendre. Mais pour très bientôt, nous reprenons les travaux. Les activités. Ndenge besoin reprendre les activités sans présence à Papa Wemba. Du moins un peu, parce que biso tokolinga pe moi précision, on peut dire que Benderson a classé na kati ya comité ngoto na kati kaka ya masolo ngoto Benderson azaka Benderson kandengon. Non, masolo, moi je t'ai pas dit qu'il y a un comité, non. Je t'ai pas dit ça. Vous devrez tout restructurer. Quand on parle de la structure, c'est-à-dire les hommes à disposition, moko ezoami peut-être, donc vu que absence il y a papa et mon ami. Disposition go ezoami, banani bazozwango, ba musicien, administratif, et puis na mère où ils ont représenté Papa Wemba. Donc voilà. Donc, non, à côté qu'on a mère, donc mère Nabiso, à mère Nabiso. S'il y a un comité, c'est que tout le monde est dans le comité. Ce comité est constitué de mères qui représentent Papa Wemba, l'administration et le musicien. Le musicien, c'est ce que je veux savoir. Parmi les musiciens, tu fais partie, local, la membre simple, quelqu'un qui participe à la décision. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui participent à la décision, mais ils ne prennent pas la décision. Est-ce que tu penses vraiment que même ceux qui n'ont simple, je suis l'aîné de tous, c'est normal, c'est même pas une question à poser, quoi. C'est normal. C'est une question à poser parce que juste après, tout le monde a. Oui. Ne me remettez pas, toi, j'ai pas dit toi, ne me remets pas na place où ils ngate. Parle avec moi selon place où ils ngai, où on a mérité, quoi. Parce que batebele bazota la biso, balingi bayeba makambu o ya vérité et kobima. Tsuki bazoba makambu Benderson, kaka Benderson yemoko ndako za na vérité ya koloba o itali Benderson. C'est pourquoi on a une question boye. Benderson sikoyo tokoloba ke ezali ndengeni, c'est à vous maintenant de nous expliquer ensemble avec les autres. Benderson toujours musicien de Viva la Musica, comme je suis venu pour Viva la Musica, je suis dans Viva la Musica, je reste dans Viva la Musica. Tu restes dans Viva la Musique, nga baebi sakinga na yoki barimer balobi ke non na lobi boy maintenant na commission information te quand même na surtout no barimer mais non rimer mais nga na yoki non Benderson toujours kana number 1 toujours kana bien na lobi boy nga na yoki rimer na lobi sengeli na pusa na pembeni ya Benderson to solo là parce que bato belé bazoni nga baeba donc rimer nga na yoki balobi ke after Papa Wemba yondo zusi kana Viva la Musique, c'est vrai ou c'est faux? Mais heureusement le bec est à rumeur. Mais quand c'est ça rumeur kasi on ne tout n'est pas na la auto peso information au bofani na le bino que to utiko solo là to kosi sama solo wana d'ici dimanche ou la semaine prochaine on vous communiquera officiellement les décisions prises, les propositions aujourd'hui pour la suite ya kokumbela orchestre. Donc sois tranquille. Vraiment, on dirait Benderson a ligné go nangati alinga ibsanga vérité. On dirait na lobaka ndengwana. Non mais comment na ko loba no vérité oyo ngana zana ngote. On a pessionné en information. On a parlé avec notre maman hier et il y a des choses, des propositions, des dispositions qui doivent être prises, mais les conclusions de ces dispositions Bokozoyango, si pas dimanche, la semaine prochaine parce que on a parlé avec maman. On doit parler entre nous aussi les musiciens et répartir encore vers maman pour la conclusion et puis on vous l'annoncera. En tout cas, ça nous fait du bien parce que vous avez senti comment est-ce que l'artiste s'est exprimé. Azo Tiabiso Nanzela à lobby Azana Posa ya Barimerte parce qu'il y a 2 émissions comme ça. Ote Benderson à lobby qui Benderson maintenant Benderson yé yotozana yé boyo qui ba question n'engé à répondre. Yango merci biso tout pesa merci na Francine Ngembe parce que grâce à elle monde entier bazali ko sepela bande ko na biso tout bazota biso na Québec kuna na pesi ba mbota trop na Maïsa Pembe hein donc moi Simbinga donc Maïle Belé pe lisusu kuna na kati ya Québec na pesi ba mbote na yo et na ko bossa na te batutu oyo bazali ko soutenir biso de partout dans vos santé président Rami Amisi hein Benderson yé tout zosola. Alors Benderson bien que l'activité est zongeli parce que il y a peut-être des contrats oyo Papa Wemba signé qu'avant non avant oui
Je pense la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc c'est ce que je dis. Par rapport à Masolana, parce que si peut-être au Lukito Zoyo, parce que tu fais partie, il y a Katia Ndenge Bossali structure, il y a des décisions prises. Maintenant, nous, ils d'une manière officielle. Mais d'une manière officieuse, ils allaient dans le Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que ça s'est passé maintenant, parce que papa Mbazaki peut moi contrat peut-être tout société de la place pour la publicité. Et ben vous allez toujours travailler sur le même pas ou soit bino suko beaucoup changer ma na question ya liboso na ebisio apaise ton esprit. Dimanche ou la semaine prochaine tout vous sera dit. Si on a bien oui parce que bandeko bazota la biso parce que wana on dirait aux répondre là. Voilà donc à travers yo na répondre bango mena bandi bandeko na biso o bazo benga bazo komelanga pe bani tout bozala apaiser toza calme tozo bongisa ndenge nini la pré papa Wemba ekozala. Mais je pense que dans une semaine Bokozala Penda déjà informé de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, donc Bokozala bien informé. Est-ce que maintenant on peut dire que parce que donc c'est très important na viva o ndenge bozaki bakulutu na bino mususu baleka wana lokola ba vie na bino ba ilokanto lokola bazé belé na ko otanga bakoma na bangote. Il y a aussi des gens qui sont revenus après bino ba yeko intégrer o bakozala na kati ya masolo wana to ezaka ka ndenge place ndenge papa tika ki ndenge pe bozalika. Non voilà na ko répondre yo aisément. Donc viva la musica ezaka ka ndenge tozalaki muto akotite muto alongwete. Si quelqu'un d'autre peut intégrer c'est normal kaka na formule oyo batu ba intégrer ka na orchestre nyonso il va faire sa demande à cause de ceux qui testent tout ça quand on n'a pas formule bateau au bazala déjà non je parle de bateau bazala et que ça la maka non dans le but ce que moto alinga réintégrer à intégrer ou bien réintégrer alors ben ça la lettre na ndenge za kana société nyonso et puis l'administration jugera si c'est valable bah copé ça y réponse est-ce que aujourd'hui la pré papa Wemba ou bien l'avant papa Wemba Benderson na lobanayo en tant que leader. Non, un artiste, attends s'il vous plaît. Question posée ngai. Oui. Otuni ngai neti ndenge to tikali. Na landi yo bien question na yo. Oui. Siko soki batu mususu ba sa ki balingi ba réintégrer. Oui. Ben là papa Wemba n'est plus là. Donc bako s'adresser na papa Wemba système na administration. Oui, voilà donc maintenant ce que qui question na ngai. Kana ngai eza na côté wana te. Ils sont différents. Ben oui parce que papa Wemba était vivant. Je suis pas passé par l'administration. Mais il y avait un deal, il y avait un accord entre Ngai et Papa Wemba. Ce qui est différent aujourd'hui, à Longwa, peut-être à Linga Zonga. Il ne passera pas par Papa Wemba, mais bien sûr qu'il passera par l'administration. Et mon équipe est monté. Donc il y avait les gars qui débouchent à l'oreille, qu'on a vu. Bien sûr. On a déjà moins facilité, puis via peut-être savoir faire la petite. Non, mais Ngai, au moins, tu es moto attaque to macambon to solo ba to zala humble, mais il faut peut-être tout à la paix fausse modestie. Là, tu es en train de parler avec les numéros 1 de Papa Wemba. C'est-à-dire, c'est-à-dire, de l'homme devant toi, c'est l'homme que Papa Wemba a appelé les numéros 1. Number 1. Voilà, donc, un mot peut fausse modestie, puis ils ont la paix bien. Voilà. Au devant you, devant Bino, c'est Benderson, les number 1, les numéro 1. C'est pas un surnom que je me suis baptisé, non. C'est mon vieux papa Wemba qui m'avait baptisé au numéro 1. La concernance, au numéro 1, c'est Bendo. C'est Benderson. Après, il m'a dit sous les bagarreurs. Donc, là, mon faute, modestie, quoi. Donc, je suis Benderson, je le resterai, bien que papa Mbaza sousteme. Si Naliwa et papa Mba côté la mabélé, il n'y a jamais eu deux numéros 1 de papa Wemba. Isaki Kamoko. Benderson, le number 1, merci. Naïvi qui est toujours là. Bandego tout bazota dans le monde entier. Bozo ka déclaration aux artistes à la paix avec philosophie.
Ouyaye. Alors, Benderson, bande ko belé, ba komela biso tango tolobaki sengel to yambayo, bande ko mena batuni, ba lobby sur l'aspect artistique. Base la nini ya malamu oyo déjà Benderson azobongisa pona bango. Nasina prometaki bango mwana poto à 13h. Ego ya kaka. Eza nzembo, eza album. Eza nzembo. Poto à 13h. Parce que du vivant de papa, on n'avait pas envie de faire un album, mais un maxi single. Donc je pense que tu continues kaka na programme wana oyati kaki. En attendant tous les programmes sur mes photos réalisées dans oyalobaki. Maxi single. Ouais. Maintenant, expliquez-nous un peu, wana izali evana wana toko décortiquer sans problème parce qu'on a toko kota on le yo ko le chambre izali to boy ko le bela banzembo batum supo ba mo bazawati. Maintenant moi na poto 13h on a ezanini moi na poto 13h abotami na 13h ake na 13h to azongi na 13h to ezanini. En tout cas, c'est plus parce que tout est question. Moi na poto à 13h ezali batu nyonso o bazana ba mentalité moko donc on appelle ça des détails. Donc, c'est pas des gens vraiment qui se comportent pas comme des humains, mais comme des gens humains. Donc, donc, bazaka toujours déréglé. Bazaka na mo comportement mobo. C'est ça mon poto à 13h. Na poto na korepe ko chamo na kini à 13h, mon Afrique à 13h. Voilà, donc ezaka comme artiste nenga salaka na préféré les couleurs vertes, na couleur bleue. Donc voilà. Mais donc bateau bazala ba comportement moko pas vraiment bien quoi parce que le monde est en train de changer mais pas vraiment dans les bons sens. Donc makamunyo sur la plupart makambo yé na sima ezo ça va bien té. Yango le na cha mona poto ya tongote na chango ya 13h pour na 13h nde makambo ebandi ko beba mingi na 13h makambo ebandi ko beba mingi siko bato bazo bibisa makambo mingi wana eza bato babotama na 5h to eza bato babotama na ata botama na 5h ata kenda poto na 1920 comme na 13h pe ce qui comportement na ye comportement hein na 98 tondo chabo comportement so comportement no eza bien té donc aux alokola moi na poto à 13h donc bana poto à 13h bazande bazaba mawelisa bazaka ba biloba loba bazaka ba comprendre toujours makambo bien té bazaka ba songi bazaka ba diviseur ba calomniateur donc batondengo tous ces gens là qui ont des mauvais comportements ndenga na bengi bango moi na poto à 13h comme ba chroniqueur à 13h bazali ba caméraman à 13h bazali si tu regardes ba musicien à 13h bazali donc tout le monde ba menuisier à 13h bazali a fait lio kiti déjà na idée que tant ba okene ba fandi ka déjà boss e buka na katikati comme ça bazonge pananga wana menuisier à 13h kala tobi ba kiti zakaka umela ba musicien à 13h sur donc musicien ba ebi non te musicien vanani pour musicien azali ambassadeur culturel d'abord donc zaya zona peut bien tu peux ça ba musicien 13h leçon vraiment. Un artiste et musicien, c'est un ambassadeur culturel. C'est quelqu'un qui représente sa culture. Na batu mususu. Azo présenter un mot et pas batu mususu. Alors au monde musicien, mon cas bien nabo. Il y a un musicien mais il y a betara mingi biloka ba américain. Musicien 13h. Complexé. Donc les bana poto 13h les musiciens 13h sont décomplexés. Yo ambassadeurs culturels. Comment yo zolo yo se pelaner la musique américaine? Américain, mais surtout alors américaine, c'est la musique américaine. Non, aux musiciens 13h. Bendo, ngas ko na webso boy. Ozo bangate bat ba yo yinayo. Parce que message à botan ozo le kondire bana poto na 13h ya solo na ba mission na 13h ya solo ndire ba yo yinayo. Bana poto ya solo ba ko yinate ba osepela. Ouais 13h té. Ouais 13h. Non, t'inquiète, ça me sala na ngai. Un artiste musicien c'est un éducateur. Vous comprenez, un artiste musicien c'est comment avant mutumoko avant quoi sociologue avant analyste de la société je regarde ma société à quel point ils ont dérive ils ont kende na dérive je le dévoire il y a kozongi sabatuna nzela voilà ozoyemba banzembo pona yo zo mona neti nzembo po ezabie focha ba insanité
ozobosa na kenzembo ne kobeta na radio kobeta na TV musicien très vert po banzembo lokola zamba oh, zamba zamba eza na insanité te mais eza kitoko mingi sofele pere mato kende na komine obomelinga mwana na nzela ya kelasi bana Kongo bana mokana na pongi botala ndenge tokoki kobongisa koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso l'air baoloba lelo makamba dialogue na Congo quand papa avait chanté ça Kasa iba Congo ongala moswahili lenyari na le poule njana le chari tango ekoki toyokana donc tu vois des chansons comme ça est-ce que vraiment batbazo zela bande ma bonté faut bazaka oya ko embela so ba bêtise hein bino ba musicien très vert keba zibilamba okiti pantalon bimisi slip na olibanda tout ça les gens n'ont pas besoin de tout ça les gens ont besoin de la bonne musique yango la féliciter ba combattants mais naïf sabon kelo mobo chers combattants côté politique est ingate mais côté na biso ba musicien tant que tokobongisa ba texte na biso te en tout cas sanction na faut continuer ou boba na siko ko sala sélection bato yo bazo kende na ba mauvais mauvaise mœurs bo peksa ba on ba betate bucha condition musique ezala bien pendant na biso pe ba koka koyoka ba parents na biso pe ba koka koyoka ba ndeko na biso basi ba koka koyoka ba maman na biso bazala respecter la femme africaine doit être respectée et va te que pour ça la clip na yo était comme fo ola kisa motaka ya maman non en tout cas pour nanga ba combattant côté wana faut même marteler encore plus fort. Bendoson, tant aux en Afrique du Sud, j'espère que au Bandai peut côté la musique n'a pas Congo, n'est-ce pas? Bien sûr. OK. Lelo na ba côté wana lobby ya ba bonne mère wana. On peut dire na ba jeune na biso ya lelo. Banani o bazana texte ya bien ou peut-être yo peut ko féliciter lelo par rapport à ba texte ni ba comment ba texte o ya bien eza bosoni. Yo so mona penda bango ba ebisa ke bango ba comment ba texte. Obi mtozo lo. D'accord, ba o ba yimba ka banzembo ya. Ba somba ka banzembo wana. Te to nan to comme na ko moko pe mutonga komaka ba insanité wana. Ba meka pe ko koma bango moko ti. Yesko koma to yimba. Na komaka moneneti nzembo lokwa mwana poto à 13h. Les écritures na. Bien landa banzembo nanga na. Ceux qui pe na yo ka banzembo na komaka. Yo ka ba titre mwana poto à 13h. Ba yanke asika. Ozomo tezo que à peu près et faux perso. Ça c'est Bendo. Bendo zana réveillez-vous. Bendo zana identité na. Bendo n'est pas trop fait à ceinture quoi. Non. Tam super ozara ozana ba petit nomoro boy petit pesangana ni mwa nzembo yo kaka yo zalawana ko bimanote réflexion na ndenge ozoyo kango bozo mona keza mutako ko manzembo te parce que nzembo ezalo kwa dissertation faisala na thème ezala na introduction ezala na développement na conclusion nzembo ezaka kate oyeka ko bande bisa batuka kuti gona abimisi boya balola bane non pas ça. Pas ça. Moi, si on est dans tout na bandeko na yo oyo ba petit frère na yo je lance la publicité à mission mon côté l'émission là c'est l'émission de Bendoson je suis pas là pour number 1 pour commencer à citer les noms de qui que ce soit non donc boy bang na yebisi bango nde kaka ba changer façon na bango sinon na bando benga bango ba musicien 13h vraiment donc ça dit ceux qui ont changé te ki baba yo bengo musicien 13h alors tolingi tozongisa Congo na niveau moko boya batu mo ba raisonnaka bien basaka makambo moko ya bien donc et non na ndenge zali le kwa mitu ya batu on dirait union c'est et péta c'est pas bien. Ça la peut bien te, ça la peut sous fierté per Moussala Bossala te. En tout cas, or Moussala Bossala, c'est un travail vraiment noble. Qu'il faut encourager, un travail noble. Où Bozo lei sa bana bazo tanga, ba misusu bazo zo ba charge ba modèle et la société. Donc quel est modèle nini autoropé ça na société pour ezala bien. Alors biso ba modèle, photos ala déjà biso moko modèle, photos ala modèle pour la société. En tout cas, merci beaucoup à Bendoson parce qu'il a répondu correctement à nos questions. Mais il nous a promis que dans une semaine, Tokoza programme tout.
makambo ndenge ezozwama e ngai susu na bendo tokozala na ye ba activité ndenge kozonga ba production ba banda ba production ba kobima ba voyage ba nini nyonso tokozala donc tokozala informé. Alors bendo son pona bato ba kolinga peut-être ba joyeux peut-être quelques mbote na ba tout bazota la biso à travers le monde entier parce que awa na www.congodialogue.com ezali site moko ya bien oyo bato ebele bazotala pe ce que lobby bato pe bayoki ba réagir. Bon, na pesi bato tout bambote, na pesi bino merci à trop bino bato bolanda ngai. Donc na osenga bino bo encourager biso, bo pesi biso ba conseiller bien pour que tout tikala toujours bloc afin que tous à la fort et non bo pour ça la ba intoxication, ba intox pour epanza biso. Et ça la bien te bozole la trop que ba leader ba so ba kufa que se fait panzana. Mais ngana comprendre que ça va pas à partir à ben tox ya bato. Bo arrêter na biso bo pesa so chance comme to emba to za uniforme à blé blanté ceux qui battent c'est les kandenge moko biso to za la quand même exception par là na zo pesa mbote na Jean Toumi Magellan na pesa mbote na Brady Alves na pesa mbote na Igband à 100% parisien Jomata Masikini staff ben de Santou à Paris, Suzy Okangata acoustique, Nancy Bumba, Patti Barbie, Charlène Michigan, Lito ya Mokonji, staff nangai il y a Brésil, Apoyo Benderson, Yuyungolo, Chambu Yuetu, Gauthier Kassongo, na pesimbote la staff à Luanda, Philippe Makanga, Diemba la prêtre, Paterbe à petit frère propre. Et puis na Mundabi Mufiniku bino tuna pesi bino bambote et puis on a Kinshasa na pesi mbote na staff na biso nyonso Marie-Laure Yaone na pesi mbote na chef d'orchestre na biso Tosha Fula Kanda na pesi mbote na ba musicien na biso nyonso tout donc courage ezala et puis on va continuer na pesi sous mbote na première dame de Lausanne donc na pesi mbote na molonga ni wayi venanga gobelisha bakonza bilamba ya depuis toujours Gilles Vamayasi na bosani yote wana bambota bato Suisse Richman Ansilesel Nasle Colibri na bosani yote na États-Unis petit nanga Alain Chilumba na bosani yote Claude Tuyekuni encore une fois Tucson de Holo na Johannesburg et puis Touré, Stéphane Mabila, na Bossaniote, Stéphane Touré, donc na mère na palais, Bronson, na Bossaniote, ba agent, ba garde nyonso ya Orion Security na Pesibinombote, et puis na Bossanité, les petits, Otobenga Kalenda, donc na Pesiombote na Afrique du Sud, na Pierre Moutou bras droit nangai. Na invité sona bosani ni kifariala na pesi mbote bozela mwana poto ya 13h bobanga na binote mwana poto à 13h relaxité ke po okenda ki ata mo okele loza de mwana poto mais mwana poto 13h ezana eza sutukela ko pa ba sutukela ba mawelisa ba songer ba toana tout ba na ba comportement mabe wana photo benga bango bana poto à 13h soit un chroniqueur à 13h. C'est pas un musicien. Musicien à 13h. Pour aller dans le comportement, moi, surtout que la musicien à 13h. Parce que les grands Calais, les Rochereau, les Papa, filles de grands musiciens, mais Bazaki va surtout que la tête, Maweli, ça t'est. Merci, na leçon au PC. Là, je dois aussi dire mes sincères remerciements aux premières dames. Elle, c'est Francine Gembe. Na la grande équipe, il y a www.congodialogue.com. Omoni na olobaka boye toze belé na kati ya mabele mabele le rabiso ne belé ça dit monde entier boye baké Congo Dialogue eza mabele bango tout biso toza parce que soki lobami batutu ba oyoka yango na pesa merci susu ya trop na ya Willy Moucheni na pesi ba merci nanga trop na président Gilles Masso na pesi ba merci nanga trop na Bijou Taboulay maman na biso moko na Bossanité Micheline Congolo na Suisse donc na ebike tozopesa na bambota trop et puis na kobosa na pété Albert Bankouye Beberto Kumbaro donc artiste donc na ebike kala trop atterrissage forcé et pourquoi pas na ba oyo bazo soutenir biso batloka ba nana botepa toujours nyekese hein donc ngana linga bino mingi je vous dis à suivre toujours dans cette émission Darby Matuka on est ensemble tout mon corps pardon Picasso Kinzonzi na Londres en tout cas et puis na petite sœur na moko Kabibi moi c'est à Willy et puis petite sœur na mususu Petroni Malaika Del Beazi
na pesi bino bambote place bozali petit frère na ngai Papa Rolls Adjani Beya na pesi bino to bambote place bozali Dr Emani Ilunga na Luanda Didier Bokelo Dassé Maxime Nzita na Cameroun bambote na bino to wana donc na baleki na ngai donc allez bazango kaka. Merci beaucoup, merci à Derby Matuka, comme je l'avais déjà annoncé qu'il a été toujours fidèle à son poste. Ba maman tout au bas talabiso na monde entier, ba papa tout, ba garçon tout. Bino tout so bolingo réagir vraiment, il y a nos adresses qui sont arrivées là. Nani Au Bosani Boss Kanga. Boss Kanga vraiment, Boss Kanga. Na boss vendo sonio magambo zo bandawa. Boss Kanga na boss ente mais after on a bien notre monde et ça la peine bien. Merci à toi nga na pesibino au revoir, on se retrouve avec vous à très bientôt. congodialogue.com congodialogue.com Iva Lopesanga Francine Ngembe Francine Ngembe Congo Dialogue 100% canon congodialogue.com Iva Lopesanga Francine Ngembe